Benga su shako ya yate na benga kesu mama te kamadi na gai. Yo shaki na biso. Seigneur, Zambalola Zambalola yo shaki na biso shako Kamala biso il y aura deux fois l'action la distance Moyo Junior
génération, chaque la bise dans la génération, chaque la bise, chaque la bise, chaque la bise, chaque la bise, Allô, Bessane. Oui. Na publié vidéo mon yomote. Na publié vidéo na chaîne siko tala ngona chaîne. Naza ana AJJ. C'est bon. Bengi na wana mutu wana kona kwa sambongo. Kale naza pia kawa. Naza pia ka.
Palmiche.
Tena mwana seka.
Shaki na biso. Eh Seigneur, Zabalola Zabalola Yo Shaki na biso Yo Shaki na biso Shako Shako Kamana biso Kamana biso Il va te voir avec la distance. Moyo Junior
génération, shako la biso za génération tambe, shako la biso, mwana musala te, shako la biso, Allô, Bessane? Oui. Na publié vidéo mon yangote. Na publié vidéo na chaîne siko talango na chaîne. Naza na ajiji. C'est bon. Dengi na wana mutu wana kona kwa sambongo. Kale naza piaka hawa. Naza piaka. Peu importe le nom attribué à la société, on atterrit toujours en bon état souvent. Ah ouais. Allô. Ah, tout c'est tout comme. Ah, tu vas quitter na ngwe yango. Bosi na ngaka na dipanda. Mon chéri. Ah, tu es là. Tu t'es bien reposé, je pense. Oui. Et alors, mes trucs? Bilon, non, j'espère au beau santé. Na bosanité. Eh, heureusement. Na yeba ka otuna. Là, tout la tête. Kende na chambre nanga. Dès que na valise. Valise Ya noir. Ya noir. Oya munene te ya noir ya muke. Ah, oh, muke. Ok. Je suis mon kitoko. Youpi, ouais. Go. Pensez bouillir. Toi, je suis bien. Maman, bakadini zate. Maman. Sega na cheki bakadini na miba. Ya mike mibale ya wana. Kangi ya mopeza bien. Maman. Oh, merci. Mais moi, je crois que tu as un fungoli, non. Ah! C'est sûr qu'il y a polé là, on allait comprendre. Mais nakadele babouki. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oh non, maman, ne dis pas ça. Si. Bahibi biloko. Maman. Et ça t'es? Ah. Tu vois toi-même. Alors, il faut aller réclamer.
C'est pas normal. Tika bango, lobi na tongo na zo bimela bango. So de qui pour les on allait comme na ba kadele ba kat ba buki. Non, c'est pas possible. Elles sont belles que je suis très cher. Ah, c'est pas nanga penza. T'en fais pas. Cela n'a pas duré. Le lendemain matin, maman Shako s'est rendue dans nos bureaux. Sur qui tombe-t-elle? Vieux Chico. Escroc, flatteur, charmeur. Et pardon, Badi. Dans la série. Bonjour madame. Bonjour. Monsieur, c'est ici le bureau des tokens. Oui madame. Vous voulez voyager? Non, pas du tout. Je suis venu faire une réclamation. Ah, c'est pour une réclamation? Oui. Venez avec moi. Ah, merci. Ciao. Voilà. Merci. Je vous en prie. Madame, Oui? ne m'oubliez pas. Hein? Ciao. Impatiente, colérique. Tout ce dont elle a besoin, c'est retrouver ses talons. Et l'occasion faisant le larron, maman Shako rencontre Août. S'il vous plaît, maman. Bonjour maman. Bonjour. Oui, Maman, ça va toujours quitter quoi? ya solo maman. Ba avantage à métier ka maman na ngai. Avantage à métier. Et ça, magasin des avantages à métier. Bon, ça on a expliqué. Ah ouais, moi l'homme sous moi bimaka. Moi ba biso ba fula ba tombola. Ndenge mo kaka. Batekela kabini. Batika biso na soba ke ka na maison. Maman. On a poussé nango. Comme ça na benga ba to ba yo Lexon. Oyo na moni ezali ti sapato ona yela ki mwana ngai. Si mama, so boyibaka te. La sanga na mekulu ya gauche wa. Ya gauche na lobi ya gauche. Na komako mwana ngai. Omoni oni. Mais arrêtez. Maman, ngaka si so Yango te. Tala komo nini bakoma yo moko tanga. maman ngasumi lo susu ya ba. Osoma ke pana ni mama. Nzoka zela. Nzoka awa boyaka ne bibi. Maman, zela non, calme-toi, calmez-vous. Maman, suis bon, on a benga bateke. Na mama. Na yiba te. Soko lo belinga biete na so funda yo. Maman na konzi na yo. Bazo lo ngulu. Na yiba te maman. Na o yiba ka. Na zo asala na ngati. Yeah. Maman, j'ai mis à vous parce qu'on a foutu. Maman, j'ai mis. Qui wapi ya ya kana ko solo la. Mais c'est qui me ça va. C'est moi maman. On se voit après. Là mon antine normal. Maman, bato bateka na biloko bango yo. Maman aza intéressé na ba produit na bino makasi. Aza intéressé na kwa nini? Moko likolo ya sapato na nga otekela nga. Ya na koma mwana ye. Ah oui. Vous avez quelque chose à lui dire? Oh. Non mais c'est que je veux c'est yo. Toi tu es le bâtard. Et là on le baisa te. Un problème maman. Maman, le pas le besaté. Laisse-moi na bado qui pose. Oya koloba vérité. $200 nazo pesa ici. Notez bien, il ne faut jamais soulever le sujet argent dans notre société. Pona mbongo, tomiteka makasi. Atayo mutozota la vidéo. Toko kikoteka. Vous avez risqué de perdre tous les messieurs. Et papa Bokewa. Tu fais maman. Boyana. La benga. Non, Avec qui maman? Allô? confiance maman Tozoya. Mère. Benga. Ciao. Maman. Ako sola na yo. Pourquoi vous allez Yozo mama msope ya desa. Tuna hii makambo basali. Na baki oya koloba vérité ki ngai mutu nazwa ki mama desa. Bana na miba bana kimia te. Ka ba mu bale wana nimi. Te yete. Ka mi bale wana. Moni makama mbongo to kokotika. Mais le coup ezaka récompense ezaka. So mutaseli ka tout l'ouvrier mais son salaire. Peut-être yango zo sala ki.
Sinon te penza. Onolo ba que sinon te bana wana mi balende bazo bebisa compagnie na bino. Ekozala. Ekozala to ezali. Bango. Ndenge bango wana bufeza bango bato bazwaki yango. Soka na compagnie na bino biyibi pe bazali. Po ba yiba ba so ba client. Miyibi penza biso toyeba ete ke bazali. Mais à partir de là, on est au comprendre que bazali. À partir de là, à partir de là, ça n'est pas mon tali bossé de bayibia. Oh moi na moi soit na zolo bakiba awa biloko eteka makao ndenge na ndenge. On va descendre. Oui oui. Maman excusez, descendre ça va couper en ndenge ni. Te yongo za na moi change. Les deux me font trop rire. Facilement manipulable pour un $200. Ata 250 T. Bon, au prochain numéro. Numérateur, générique. Aku dah nak bawa kota teng, kan aku tak nak pisah ini lagi.